Sila azana ba comportement wana te ya batu baluka pe ba fanatika ya Sila ba Abakuk ba ndemo na ba chihuahua Nandeni ba fanatika ben poli ba finga masekite donc soko critiquer Sila to pesi point de vue na ba finga yo lokola ozara na problème na Sila ntenge mona ba chihuahua alors soki o critiquer nga critica pe belle vie na mona place ba Abakuk ba famille libota donc ba famille libota on dirait et dépendra d'un comportement ya leader ya communauté. Okay. Donc famille libota lora Bellevie azara lora yuma alo barate apparemment ba bonné na peu baza bongo ba lo barate ba finga te bango ba ya ka ko expliquer te maman Sarah Bellevie azabo bango ba koma kaka mais en tata so kengambu ya Abakuk tout à fait les chihuahua. Dacosta est un grand garçon, il est intelligent. So bozo lukaboye ba qui est derrière Dacosta. So il va propos Dacosta ça na ba diffamation na kati. Bo porter plainte bo kangisaye, bo commander na justice. Bo tourna Dacosta qui est derrière toi. Mais pourquoi bo on a ba profiter bozo accuser que Bellevie mutana sima Dacosta? Qu'est-ce qui prouve? Vous comprenez? Dacosta qui a travaillé avec vous, ce n'est pas Bellevie. Dacosta ne bo betaye ba 12 bo sala ba nkokuna, ce n'est pas Bellevie. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous, tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Merci mesdames et messieurs les abonnés de Sarato la télévision, les amoureux à théâtre. Bino baye bolinga ka Top Média télévision, émission na bino le code de bonne conduite yangoyo et bandi. Famille Libota, bozwana no kiti bofanda. Les abakouk bozupe kiti nanu bofandi. Exactement, ezalaka nini Bellevue ngambu nini asala po amérité oyo améritaka oyo. Toye lisusu na dossier oyo ya Bellevue na ndeko na ici la bisalo. Il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Il y a des choses qui font mal. Bellevue Kondi, c'est une actrice. Améritaka nyonso oyo na réseaux sociaux pour nani. Et silence naye ezalaka dit à quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière silence naye? Bandeko balandi na émission oyo na sengi kaka na ba lezabaku. Na sengi na famille Libota. Bozwa na kiti bofanda wana to sola na bino. Bellevue Kondi, la patronne Bolimbisi. Lelo, je serai un peu peut-être trop dur envers Bino, mais non, ça la cas juste mon sala nanga parce que makambo yo ezo bangisa ezo sala passe et ça la rende boye. Donc biso toye bana biso nde makambo ngote hein. Dis bon, merci. Je serai avec Sarato là na plateau oyo bon des livres une façon ya kopé ça y maloba bandeko balandi. Bah, meilleur fan du monde, les abonnés à Sarato la télévision, les abonnés à Top Média télévision. Nzambe Azala Nabino, papa Jean-Pascal Leka, Obonga na maman Bijou Ketani, maman 90%. Un grand merci aussi na Blandine Tatala. Blandine Tatala, Sarato là déjà, awa, à Tuna Kingai, Blandine Tatala, il serait mieux de réagir. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noema Bakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, maman Yvette Mbangu. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelo Scarouane, Célia Kinkela, Solda Bambemba, Tata Po FAP Kato, Maman Makiala Kumba, Angelo Scarouane, Solda Bambemba, Debo Bouchab, Jenny Beta Industriel, Maman Mapassa, Dalia Onema, nani mutu na biso tongo na komoiza nani Amélia Mweba donc Amélia Mweba Zouaba Longonia na yo et puis un grand merci na Olga Mokonzi Yakabelo bandeko balandi Boyende to luka mweto bana émission na biso avec Sarato là une façon de bien faire les choses, une façon ya omemela bino vers ba réflexion oyo et sengeli. Je salue aussi Gloria Olangi. Je te salue bisika donc Zwamio na moni message na yo Mama Congo. Merci aussi hein pour na ba directive wana et saluer quelque chose de bien. Un grand merci na bino nyonso bandeko nyonso bokolanda émission au Sarato la na plateau awa une façon ya osolana cette affaire il y a Bellevue Kondi. Oyopé azali une femme, elle a besoin, il y a respect, considération. Batia une place au donc Sengeli. Sarato là. Mbote. Mbote. Bonne santé maman. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. En répondant, en vendant et puis Péric n'est Péric hein maman. Ah oui hein. Ah oui hein. Ils a cop nanga, ils a business. OK. Photo ça là on va bien. OK. Voilà Sarato là, la toute première question, j'aimerais justement savoir, Sarah, lorsque tu vois silence ya maman Bellevue Kondi sur la place publique, dans les réseaux sociaux, malgré les insultes, malgré des calomnies, mais à l'obaka et l'autre côté, même si bazoko fingaye. Toi, tu peux définir ça comment, Sarah? En fait, Bellevue a des natures. Aza bateau balingana bon ba problème te. OK. Alobaka parce que koloba de batu musiba bangana lobaka te olobaka batu balobaka Bellevue alobaka. OK. Mais aza déjà ba fi problématique te. Okay. Batu ba o ba signaka ba rando te neti ba biso signaka. OK. Sko yaza problématique te et puis alingane ba problème te. OK. Mutako sale mabe mais ya ozong seleka bolamu. OK. Elle est du genre donc aza et moi Simoko avec un grand cœur. Un grand cœur, femme de caractère, mais pourquoi Bellevue azalaka toujours insultée? Bakofinga na makambo yo, des fois quand vous suivez ça, ça fait trop mal, mais en aucun jour aya pour luka moyen même après ça
éclaircissement version moko boya bien par rapport à Oignon donc les caca au biso et belépé misou tout le monde a lokola ezala ba rumeur. En fait Belvi nga se pelara déjà na façon na nga se comportera tadi. OK. Eza le rôle à vient biso ex-président na biso Jikaka. OK. Bato balobate ata ba ofinga ata ba osala nyonso bazo sala ba chantage. Boyebi que Belleville soit le bas kangisa bato au kangisa presque ba chaîne tout hein. Mais les lo Belleville a tellement za mutema munene pe bi musa na biso nenge fonctionnaka. OK. Ata la pe biso. Ayi pe ke bato mususu ba finga ngai pona bangote et puis poto wana ba problème na bangote mais ba finga nga po ba sepesa ndeko moko broyi o apesa ka bango mbongo to msu ba finga nga. Ouais, le chocho. Donc elle est vraiment consciente que ayebi ke batebele ba finga ka sans cause to ebanité to monana te bon ko kangisa bango ça sert à rien parce que pona bango to msu eza gagne pain de ba finga nga batwana ba futa bango mbongo. So ba finginga te ba futa bango mbongo te. Alors silence na nga linga ngo ndenga lo barate aya ka pe media te a se plaindre rapete a to fingi so kutaina wa sekisio peka ka pe si mboto en tout cas motemo ya na ngonga na ngoti. Mais ko se kisawana pe oyo olobi batu ebele pe baloba quand même so fingi Belleville mais so bokutani elle va t'embrasser, on sait que ça va s'occuper et pas colo César à copier ça mais derrière ça balobi ezalaka hypocrisie. Mais hypocrisie dans ezali. Hypocrisie au banga au po peseni. Quand est-ce qu'on parle de l'hypocrisie? D'ailleurs so mutu mo finga ka kutani na ye ayambi apesi mbongo adimne yoti. Adimne yo oui. Ngana finga kayo. Na lobara mabe sur yo na clashar sur yo mais na kutay na yo oyambinga odimnenga même sur le plan spirituel adimne yo parce que yo nozo devoir ye ya la kisi même pas nzambe ngana na problème na été donc c'est ka sala ngwa ebi pourquoi sala ngwa si mbongo wana kabela ka bato ba finga ye tadi eza malédiction eza makala moto o atiaka bino eza ba charge comme on a Belleville ou maté. OK. Belleville tozo finga ye ayambaka batu ya yo moni nzambe ne wana oyo asambela katanga zwa motoki na ya kabeli yo muto finga ke ya blocage malédiction da pesio makala moto nde to ba likolo ya mutu na yo parce que Belleville même devant nzamba ça juste que ya sala o mabete yo mutu sa ke mabe mo juste l'art na ye o tiepe provision anda ko ngoli ya yo mo yeba sort nango ay kokanga mutu ndoki te. Tout se paie ici-bas. Donc, eza qui hypocrisie parce que ça la hypocrisie tam suna muto aza important pas na zo apporter le implice au banga ke bobe ba na pas au kabelo souste. Ce qu'on est Belleville. Akuta na mutu mo afinga ke ayambi akabele mbongo sko hypocrisie ça les ani. Polobi pa ebi ko ofinge kaka. Non, c'est pas l'hypocrisie. Et lorsqu'on dit que même le babenga ngo eza parmi ba secret à ba grandeur d'esprit. OK. Muto aza grand esprit à cause de même ennemi na ye wa finga ke matin midi soir akutani ne boui yako bande pembo takabele pela. OK. Yaya c'est le plan spirituel. Yaya basakani na. Basakani na poso muto ana na misala mabe bisanga nga muto finga nga na pesio mbongo na ngozole siko na ndoki. Est-ce que ebi sort nango? Tu sais combien je vais gagner na mbongo na na pesio. Vous comprenez? Et ça bateau ba na grandeur d'esprit. Donc Belleville a une grandeur d'esprit et puis à mon musica. Voilà, mais c'est qui s'est dit aussi que bon mon les comédiens ba entouraka yonate parce que il faut qu'on se le dise, elle est parmi batu o bango na bango ba embrassaka trop. Bon mon ndenge ba comédiens ba entouraka yonate, ils sont juste pembeni na parce que azalaka na moi libéré moi a libéraka facilement yango balandaka ye mais en soi on l'aime pas vu son comportement. Tu peux traiter le kabilo qu'on a ndenge analyse nini okoki ko sala sur ko kaba ya Belleville na ko zala
trop ouverte avec cette collègue. Mon kabaka ou kabano kaka ta pure ennemi na yo kabele kaka. OK. Ko kabana e batu balinga e ou pas, il y a important bolamo ya sala rabatu ane pa nzambe zo compter juste ça. Donc ko linga batu wana ya yebi ke batu wana osunga bango. Mais batu wana so ba moni ke ko sunga Bellevue za point faire bango balinga kete balinga ka mbongo neza pe mabete. Mais e pa nzambe acte Bellevue ya sala ka izo compter. Donc silence na ezali moko ya mindukyo et ba arme fort na et ezokomisa ye lisusu azomata se komata. Ouais. Voilà, mais s'il faut tout voiler, faster, s'il faut faire moins parallélisme ou bien entre Nani, Maman Bellevue et puis Maman Sila Bissalo. Moi, Bokeseni, Ezali, place Nini sur le plan professionnel et puis par rapport à Onyoso et les Kaka. Sur le plan professionnel, il y a tout ça là, débat, on a déjà tout le là. Ok. Voilà. Et puis sur le plan, il y a Onyoso et Zokolekana et réseaux sociaux. S'il faut que ça là, Bokeseni. Il y a entre famille Libota, Ezali, Maman Bellevue, na les Abakouk, Ezali, Maman Sila Bissalo. Sur le plan fanatique ou quoi? Oui. Sur le plan fanatique déjà, fanatique il y a Sila Abakouk, Bandemona Chihuahua. Fanatique ben poli, finga masekite. Donc si on critique Sila, top 6 points de vie na oba finga yo lokola. Ozara na problème na Sila. Ntenge mona ba Chihuahua. Alors ceux qui ont critiqué nga critika pe Bellevue. Na mona place Bakouk famille Libota. Donc ba famille Libota on dirait et dépendra na comportement ya leader ya communauté. OK. Donc famille Libota lora Bellevue azara lora yuma. Alo barate apparemment ba bonné na pe baza bongo. Ba lo barate ba finga te bango ba ya ka ko expliquer. Te Maman Sarah Bellevue azabo et bango bakoma kaka. Mais en tata so kengambu ya Abakouk tout à fait les Chihuahua. Bazan tenge moko na comportement. Apparemment on dirait zara ba même ba Chihuahua wana ba so ba kepa tarashika ba koma ba Chihuahua. So bazongi pa si la ba komi ba Abakouk, ce sont de mêmes personnes hein. Ce sont de mêmes personnes. Donc côté fanatique, 1000 fois je préfère fanatique qui a famille Libota parce que respectera opinion à tout. Hier j'ai donné mon opinion à propos de Makambu, il a communiqué aussi la Komaki. Yoka Abakouk. On a plus de 100 et quelques commentaires. Ça otanga ki bien te, o comprendre te apeki sinde batu na eba tika ko fingela na pona lekela ba ona maele na kena ba musika na zuka publication à 1 an passé à Sila na chi. Apeki sa banane. Avec ces bisous médias, ça n'a pas de sens, c'est une mauvaise communication. À cause de ça, et ça opinion on a fini tes opinions mais talandenge ba insensé à Abakouk ba ko finga na ba commentaire. Alors kosala déjà et alors anga botu na ba fana Sarah to la na ba fana ba Chihuahua. C'est clair ba fana nga ba finga te ba kinda na ba live ba tuté. Ba zawana ba commentaire positivement. Ndenge ma na ba fana famille Libota ba finga te ba commentaire positivement. Donc par là na community na niveau ya ba concept nanga que ba Chihuahua bangwana ka ba Abakouk. Nathan oyo Saratola ndenge makambo ezali à l'horizon. Comme nous parlons de cette grande dame de Bellevue, mais c'est là aussi, donc jamais Kolobapé na Maman Bellevue sans pour autant Tosimba Maman Sila parce que Zali parmi Makambo Zali na réseaux sociaux. Si vous regardez nanou aspect oyo les Abakouk bazo memela Makambo oyo nandenge bazo koloba ete Makambo nyonso ezoleka na etandoike na oyo apparition ya Dacosta derrière ye il faut ezala kaka Bellevue mutu azali na sima pona ko pousser Dacosta ko matina niveau wana yoko ko répondre nini ezali kaka ndenge ba fan ya bandeko misusu ba latisaka batu makambo même César Lokuta ba lata yango kaka po mutu wana abima mabe na place publique ou bien bazali na raison bana posaka basimba Bellevue hein, ce qui est clair parce que Bellevue abeta ba ndaka kipaka ya jikaka. OK. Donc bana posaka ba lobisa Bellevue ba pakola maquillage ba bimise monter mama bende balinga ba sala wana na réseaux sociaux mais sauf que Bellevue pas qui parana été. OK.
Dacosta est un grand garçon, il est intelligent. So bozo lukaboye ba qui est derrière Dacosta. So il ba propos Dacosta ça na ba diffamation na kati. Bo porter plainte bo kangisa e bo commander na justice. Bo tout na Dacosta qui est derrière toi. Mais pourquoi bo na ba profiter bozo accuser que Belleville mutana sima Dacosta? Qu'est-ce qui prouve? Vous comprenez? Dacosta qui a travaillé avec vous, ce n'est pas Belleville. Dacosta ne bo beta e ba 12 bo sala e ba nkokuna, ce n'est pas Belleville. Et puis je rectifie maman, ozo continuer pardon. Il y a ceux qui m'ont écrit que Dacosta paie à la chaîne YouTube. Mais ils ont Audimat, mais au moins la chaîne, elle a une chaîne YouTube. Bah, comment peut-ce qui Dacosta si je ne m'abuse pas? D'accord, donc voilà. Donc, nous avons un sens et puis ils ont un sous-bassement. Ils ont les ont dit, il y a rando na bango to ba prom na bango eli bango na réseaux sociaux na Dacosta combo ya Belleville peut à l'accompagner. Nathan oyo s'il faudra kocha pena lumière par rapport ya pe Belleville aussi combo na ezo kotangama azalaka pe mingi na le coach bien que le coach alobaki je ne suis nazalaka ni na famille Libota ni na les Abakouk. Est-ce que Akoki peut kocha moi kimiate moi mai na nina ye ya kobenga ndeko na Dacosta pour dire que non na lingi babilo kwana te na zali ndeko no moi si na pekisio il faut kocha ba mindu kino na se pour qu'on évite tout lokola tozali ba na Libota moko. Bon, là je sais pas. Là je sais pas. Na yebi comportement na bangote. Vraiment je sais pas. Et puis kota la paix si là ça n'a pas comportement on a été à battre baluka paix nandeni sara ouais et mon nandeni ni laxa ndeni non il laxaka parce que sera zaki na besoin à paix déjà tango à mon aki que d'accord parce que nga soto zala na yo tadi na moni okomi ko s'éloigner nga na tout na papa pro mes amis voilà ana azaba jara bat baluka pété soit linga luka pe nga yeba pourquoi Dacosta s'éloigner envers nga est-ce qu'il y a ça ne va pas il y a un souci peut-être que Dacosta ça va penser ma bé surier hein pour ils ala rapé au kantelanga ma bé menga idée na ngeza na ngobongote okoto na moninga est-ce qu'il y a un souci promis ato bongisa donc voilà azaba jara bato baluka pinda pété quoi yango elandi na ba fan na e ba ndenge mona ba chiwawa s'il faut dire un mot et pas ya Belleville où ils allaient insulter Ernionso dans les réseaux sociaux mais à qui paka babilo kwanate elle essaye quand même il y a des fois il y a copé ça bande connaît misusu ba conseil copé qui sabango mais au moins elle laisse sa main libre à Tikanzambe à juger au lieu à banda ko appliquer babilo ko biso tozo mona pas ya bandeko ya les Abakouk que kozalani. En tout cas, Naolobanaeka courage, va de l'avant. Reste comme tu es, ne change pas surtout. Koko tanaba jewana te ya repesa ba communiquer, muta changa na miniature te, c'est ça ta force. Yango force na yo. Kotika la pe olo tata mukomoto kangisa mutu. Eza pe parmi ba force na yo. Reste focus na msa na yo, na business na yo, mama sociale. Appela maman sociale. Mais à quand ça mototé nandeni ceux qui les lots personnalité na yé dignité na yé commis menacé la seule façon est-ce que déjà dignité la personnalité à Belleville aura déjà menacé ça déjà sur la toile azan mobile mais est-ce que va traiter kaé des ba combo tout ya mabe ils a déjà exposé peut-être mobile n'est pas séparé en côté mais en tout cas félicitations encore une fois parce que à l'autre tam monté tine la chaîne boy copyright ça la chaîne boy en tout cas félicitations à la seule la seule star du moment na minichoyo o atikala ko kangisa ta chaîne à mutute malgré tous les insultes à son égard na ba miniature bachaye sur la toile. Est-ce que l'élévation de Belleville et koki pe kozala moko ya ba makambo et koki ko apporter jalousie et pas y a pas fan na bango? Normalement, l'élévation à Montunion sur la Belleville et apportera jalousie. Voilà, Sarah, je pense que cette émission a un de tes chité parce que dans mon comment quitte tu as tellement de choses à faire.
tu as des émissions pour la formation, tu as le business, faut au côté en contact avec tes clients. Namoni okomo kita. Moi énergie. Kala kitite yo nde ba question yo ba réponse yanga. Ba question yanga. Réponse na yo. Voilà. Aujourd'hui, c'est communiqué Oyo et Bimaki pour ne plus jamais citer le nom de Maman Sila, pour ne plus jamais Kochaye Naba miniature, pour ne plus jamais Kochaye Naba titre. Selon toi, Sarah Tola, est-ce que c'est une façon ya koye bisa bandeko ya baenyo so basala musala o ba panzisango ete Maman Sila azoko manifester et puis définir réellement où il y a Zali par rapport à bandeko yo balanda kabango et yango wana ka toloba ilobi donc azola kisa kati na en fait o ya a raison na o ya lingaka donc azaba jara bato ba imposera quoi azo imposer média et o ekolekate na pesa point de vue na lobby opinion nanga ba fan na ba réagissaki comme balinga ko réagir voilà nga benga bango ba insensé pour et na parmi ba fan na ezana ba fan no baza ba averti baza tête bien fière parce que moi comme elenga Sarah je suis à Bakouk. Tu as totalement raison. Mams a solo limabe. Ba komara bongo te pona média. Alors ce qui n'a zonga ipe na yaki posté sous publication o acha un an passé. Pona hôtel ça ba insensé mususu ya ba abakuko bazalo bake. Sarah lobela ki média te lobela ki nini. Et bongo oh préciser ikombo média. Donc c'est sa façon d'être ninge a travaillaka, ninge a sabotaka, a criticaka, minimisaka ba effort ya biso bato média. Et c'est j'étais pas d'accord avec elle. Voilà, on appelle ça qui opinion nanga et puis voilà. Donc ça montre Katia Moutou ba penser à Moutou na ndenge muta fonctionner na batu a imposer quoi. Mais bon, on n'impose pas les médias. Mais elle a refusé communiquer on ezaki clair. Moutou afinga sona comme on a été mais nous voyons toujours des émissions sont en train de d'être réalisées, tournées. Batu bazo finga peka batu na komona et puis ce sont le même personne ba oka bisoto yebike ba lobaka pe ba fingela communiqué 12 p à la ranangoti. Apparemment si la lingara batu ba mona e mutu malamu mais mutu malamu mona na ba acte. Ils en ont silence à Belleville, ils ont parmi bizalé la batu malamu. Ataza hypocrite, ça la hypocrisie, mais quand même ils ont l'accès kaza mutu malamu. Mais ba réaction ya boye l'accès rappel comportement ya mutu ninga zale la rana bato à vivre na bango. Donc ils ont erreur grave, il y a comment ba communiquer à boye pe quoi afficher en média. Mais aussi il y a ce qui appelle et puis passage il y a Dacosta et pas Gloria et puis pas frère Nanga Mumbaya Balobi il a mal parlé et puis a touché la personnalité ya maman si là na âge za mukolo na ye na musala za mukolo na ye akwaki kozala audacité ya kokende au-delà et pas ya maman si là yango moni kanda wana a frappé na bakwenyo so sara boni oko déplorer te ezali lokola ka oye eza kati na ye pendant que muto luka a sauvé honneur na ye pe non etali bango eza mamnanga te tadi sora monika inga sauver honneur na ye a sauvango so eza façon wana des fois sauver honneur na etalinga te muta condamné azate ngala lobi pona média aza libre ya sauver honneur na ye muta opeksa te akangisa ye kasiti bongo yo ya oloba na média pour média saini a sauver honneur na ye ils a droit na ils a droit ngana se décider non à partir d'aujourd'hui mututo finga ngana okangise mais jamais na koloba ke média bo changa na ba miniature te bo ça non okanga média munarondeni. Un message pour Belleville Kondi pour tout le monde Kabwana. Déjà na ebisa ki atikala o yazali eza important ya on de force na. Merci voilà bandeko balandi awa nde tozo suka bon délivre. Ce que Jésus Christ a été au kuta na mbalasima. Maman Belleville reste comme tu as toujours été. Bah comédien restons ensemble. Maman aussi la bisalu oyo ezo koleka na oyo eleki na o ezo salema bino boye binini o bokoki ko sala lokola mikolo lokola ba responsable lokola batu o bakoki ko luka kimia bayaka na moto ezo pelate oyena essence po bakisa lisuso so pi essence moto e pela makasi baluka ka méthode musu soit boye na zelu soit boye na mai pour bomango bien. Je sais que vous êtes une maman tout autour nabino batomaye les basé belé bato abwania baza ebelé
boluka koboma eloko o sur la place publique, ça fait pas quelque chose de bien. Mais si vous venez encore avec des communiqués, ça va commencer à nuire. Ba fan wana on est togomona bangote. Okokutana na bango peut-être été lobby. Mais personnalité na yo nde moto ezo kobeba parce que lorsque bazo fa ça la ba émission et pas bandeko, on cite le nom de Mama Sila et non le nom de fan de Sila. Pour le respect na bino bokoki ko s'imposer mais ba ndenge ya ko s'imposer ezali ebele o ezali libota. Bobongisa lobi ko lekale lo bon délire.